Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae Sango ya agence de prête, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi pe bameli. Yo ozana nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Bande Koranga Baligami, le loto kolobali sousou avec le croyant africain, le panafricaniste, l'afrocentriste, le grand maître Lobola Lo Ilondo. Vous savez, la plupart du temps, dans l'église chrétienne, que l'église ne peut pas marcher avec la politique. Mais tant que tu as retrouvé que les politiciens, les pasteurs, na moni bara nzambe oyo entre guillemets batombo kité basaka kawana bakoyebi sabino eloko basali contraire na yango bozaka kawana. Et donc si vous entrez dans la Bible, vous lisez, on vous dit que David était sacrificateur, mais il était roi. Cela veut dire que la politique marche avec la spiritualité. Parce que le monde de politique ne peut avoir des leaders qui vont servir les enfants du Dieu vivant que si les esprits acceptent. Mutoyo bandimaka ete na ba esprit en mboka esika azali akonyo koma tisuka et aussi mbati. Ça, vous devez le savoir. Je peux rappeler à ceux-là qui savent ce que je veux devoir vous dire maintenant. Pour à l'époque, en 1998, j'avais dit le franc congolais na monaki na tango na lali balakisi nga balobi zambongo oyo euti na boko kote euti na nation te. Nation ezalaka parti munene ba oyo ba kufa na biso to salaka nation. Nation za bomoko. Dans le spirituel tozaka uni. Il n'y a pas de tribu dans le spirituel. Balobi mbongo yo ya franc congolais et bimi kunate. On ne connaît pas ça. Et j'ai demandé mais alors fait zanine. Balobi et qu'on traversaka jamais frontière à pays nabiso. Effectivement, notre monnaie là ne traverse jamais. Et ça ko yungana place moko. Cela veut dire on ne fait pas des choses parce que otangaki na Sorbonne. Oh, c'est faux. Si c'était pour l'université de hautes études faites, des maîtres oyoboza na une église chrétienne Jésus, aringa koma un plus grand docteur na domaine nyonso. On va vous dire que Esaïe avait dit un fils nous est donné. On l'appellera Dieu vivant, Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais tant que vous évoluez, vous voyez non, le Messie, il s'appelle Jésus-Christ. Moi, nuance entre les deux. Là n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui est que Bande Konanga Kabila Lobi Alinga Zongela en 2023. Oyo ba musuba zolo ba o information ezalaki o fachi akoumbe la te bazobete coup d'état ba o ba kozonga mais oyo bozalaki kolobela ba makambo na ye moko ekomi oh non. En 2023, akoya lisusu comme candidat. Sur le plan de droit, ce n'est pas possible. Parce que le statut de sénateur à vie et permettre que sénateur à vie abriguer mandat quelconque pour travailler, il n'y a pas ça. Donc possibilité de zonga ezate. Maintenant, tout tourne à côté à Bakoko.
Tant que le parfois les gens disent oh Isakis. Je ne sais pas comment la tête tourne. Mutu moko ya na vina ya ko yebisanga ke kombo naza nango eza kombo ezalaka. Eza ndi abakoko bapesi olelo. Mutu ya kombo ya sikazate. Eza ba kombo nyonso toujours ya kala. Tango koloba na komi frère Moïse. Moïse eza kombo ya kala. Oh frère Abraham Caleb, eza ba kombo ya kala ya batu bakufa. Siko kombo ya bino Afrique soko ozu yango ba kombo wana. Kombo nanga Melchisedek yo kanisi ozu kombo ya sika. Plamedi. Ditumpui. Toto na sikoyo oyo asololaka constamment na bakoko lobola lo ilondo grand maître. Na moni tango naza koloba yo voyager. Osali na souci. Kabila akozonga to akozonga te. Bakoko balobi nini? Nakende ki mobembo te. Kasi nazalaki na ndeke wana na kanisi cameraman. Azweli biso ye. Aye koyoka émission. Nde akolinga kolongwa wana te kino émission ekosila. Matono mingi ndeko Kadiombo matono na bino banso ba ndeko balandi Kadiombo TV. Ezali esengo makasi pona biso koya na micro na bino ete tokoka bongo ko solola na tina ya makambo mayematali mokili mwa biso mwa baindo. Ndeko na ngai pe nayokaki na kokamwa masolo wana mokolo mwa liboso nayoki na radio ya bapaya ete makambo oyo tali gratuité de l'enseignement kaka ndeko Shadari atalisi ete gloire ekende pa ya Tshisekedi Tshilombo te mais ekende pa ya Kabila Kabange pamba te yende moto akanisaki yango ndenge nini wana discours kutu mosusu elekela kingai wana discours mosusu akanisaki yango akokisaki yango te bon na tango moninga aye pona nini ko réclamer eloko wana problème ezali kuna te. Quelques jours après toyekoyoka président Kabila Kabange na monoko kaka ya ndeko Shadari alobi ete le retour en force du président Kabila Kabange dans l'activité politique de ces pays et il n'est pas exclu qu'en 2023 a posé candidature na ye. Nde salaki biso mwa pasi koyoka mayewana nde kino tango pe bino boyaki kubenga biso ete bino pe boyoki yango esengeli biso to se justifier na kombo ya bakoko. Ndeko Kadiombo ezali pasi pe mawa. Pasi pe mawa pona nini parce que ebongaki ezala ba pasteur nde ba tromper mokili po na etamboli ya mboka na biso. Mais na tango ekozala ke na biso bangunza na biso bato tozali ba défenseur ya boindo tokomi na tokoti na kati ya bourbier populaire pona kokosa bato au point même ya kokosa bakonzi ya mboka na etamboli ya mokili ekozala pasi pe pasi mingi parce que l'Afrique doit renaître mais ce n'est pas au nom de l'argent pour bakopesa yo mbongo pozo lukambongo nde sikoyo pour des raisons individuelles bozwina yo o bomba bosolo ezali pasi mingi omoni ndeko na ngai makambo yo Kabila Kabanga azali koloba mingi ezali foti na ye te derrière lui simana ye azali na batu oyo bazali kopesa ye courage loba Kabila yo zali mwana bilaka Kabila yo zali kwatulendo kasi bino nde bolobaki makambo wana yo na nkusu ke Kabila za mwana bilaka kimbango alobaki Kabila nde akozala bwana boye kutu bosiemisa yango akobungisa mboko oyo me tokufinde na tana ye matondo mingi ndeko Kadiombo koko Kadiombo mokonzi azali mokonzi moto soki baponi yo ozala mokonzi ya mboka e mboka lokola RDC il faut zala kaka oponama nde yango tozali ko profiter na ngonga oyo ya kotalisa bandeko que tolobaki yango
mais ngai personnellement natikala ka koloba jamais kazali mwana bilaka nalobaki kazali mokonzi ya RDC esengeli bato ba respecter ye pamba te soko komi mokonzi il faut bato so pamba te okoki kokoma na esika wana te soki ngai nalandaki nkusu moninga na yo ngunza bosala na ba émission bambula na yebi ke yonde fungolela ka nkusu nzela na ba ino bola muka parce que tozali kolanda bino na ba émission ba bengi yango zoom eza koleka na canal kin télévision ya Jean-Pierre Bemba bino na landa nkusu alata bazin ya vert na ba noir na kati na RTNC alobi Kabila ndio baponaki ndako kama mboko ya koumela matondo mingi ndenge uti kotalisa nalobiki ngai nazali ngai lobola lo londo motati ndika mobeti lokole oyo asalaki émission ba indo bola muka obolandaki wana lelo nazali na papa nkusute ba raison ezali ebele parmi ces raisons oyo makambo oyo ya etamboli ya politique ya mboka na biso Tataka Diombo président Kabila na bosolo wana nazo senga na bino bande ko balandi bo fungola matuni na bino pe boyoka na bosolo azali mukete na bosolo azali mukete pamba te lere Kabila kabanga koti na mboka oyo akutaki 500 millions de dollars ya budget Mobutu contre à peu près 60 millions de personnes na mboka oyo Mobutu ndeko na ngai na Mongala akutaki mboka oyo 20 millions d'habitants akuti na banque 2 milliards de dollars. Mais Mobutu atiki mboka alongwe na mboka oyo atiki 60 millions d'habitants na banque atiki 2000 dollars déchirés. Ba pasoli ba billet. Et ba faux billet ya 1000 dollars wana ya mabe wana nde tikalaki oyo musée akutaki 2000 dollars ya kopasuka contre 60 millions d'habitants ya tiki. Alors que en 1965, leur a eu pouvoir, a coûté 20 millions d'habitants seulement avec 2 milliards de dollars oyo kasavu boatikaki. Musée aye 2000 dollars wana matina 500 millions de dollars. Babomi na ba impérialiste. Mwana aye a coûté 500 millions de dollars a mema kibiso tina 9 milliards. Tiye kokita na ba 6 milliards. Donc c'est non 9 milliards. Ezalaki projet oyo ba pilotaki na Pierre Lumbi na cadre ya ba win-win ya ba chinois. Très bien. Mais esukaki na 4 milliards. 4 projection 7 mbongo ekotaki 4. Là n'est pas le problème. Le problème est là parce qu'on risque de croire que c'était 7 alors que avant les élections, avant la période électorale, ils allaient une année avant la période électorale, au besoin qui budget, si je ne me trompe pas, entre 6 et 7 milliards, si jamais je m'abuse. Mais, voilà, et ça problème. Le problème total, c'est tout simplement qu'il a fait ce qu'il pouvait faire en son temps. Ouais. Ok. Et alors, les repères, Mindele peut babundi ça qui est mingi. Mingi ya mingi. Or, Mundele le concept obi ki mundele azo bundisa yeba kezali bénéfique pour nabiso. Ça c'est premier point. Deuxième point. Dena lingina tali sabandi ko bozo landanga bofunga parce que nous ici on est neutre. Mutu ya nzambe il faut zala ameki ko bunda ti aye ko réussir à mona kikeno pour faire l'économie du sang et sengele ki atika pouvoir. Aye atiki pouvoir. To koti na un changement, une alternative. Kabila babundisi na Mindele. Yepe abundisa ki population oyo. Mais Mindele babundisa ki pensate parce que Louis Michel nde ba fixaka Kabila. Très bien. France yaka na monduki pona ko proposer. OK. Ezali bongo. Ezali bongo. Awa na mokili na biso tata na ngai. Bakoko bazo pona yo. Uta mokili ya molimo. Siko il faut bakoko ba bundana Mindele déjà ba vaincre bango na mokili ya molimo nde oye kokota. C'est-à-dire on ne peut pas accéder au pouvoir awa soki moi acquaintance na Mindele zalate. Sauf le cas le plus rare. Où motakoti présent na pouvoir sans passer par l'homme blanc ezali Tshisekedi Tshilombo. Pour il était imprévisible parce que vous savez les Soros le David Rockefeller na ba tant que na bango c'était déjà Ndekonabiso Fayulu Mutalinga il a été financé pour ça. Mais
curieusement ils ont pour une fois échoué nde siko plan bakoko eye komonana nakanisi toyokana neteni wana donc on ne peut pas accéder au pouvoir ici sans passer par les ancêtres et quelque part il fallait aussi être avalisé par les dominateurs. Les dominateurs, voilà. Mais bakoko ba ebi ndenge ba trompaka bango kuna. Nde yango tolobaki que botika soki nzamba décidé pour na Kabila Kabange akulungola ye. Alors esengela ki alongwa pour beaucoup de faiblesses. Oh yes, alaki na yango. Beaucoup de faiblesses. Pambate en réalité mandat spirituel ici la kate. Alors, sikoyo alongwe bande komosusu baye une autre royauté pour total ça qui il y a 4 royautés. Royauté à Bakongo, royauté à Bangala, royauté à Baswahili na royauté à Baluba. Ce sont des konanga. Alors sikoyo royauté ya Baswahili eleki ndenge ka kezali kotambola tokomi na royauté ya Baluba. Alors président Kabila tango asali ndenge kaka na président Tshilombo Tshisekedi lelo qu'est-ce que le courtisan surtout parmi les chrétiens yebele tout ça et président Kabila passe na ezalaki lisusu azalaki penza kolala mbeto moko donc na makambo yango oyo ya ba pasteur ya basango babundise basali nyonso tout. Alors malheureusement na bangunza kokosa yeke azali nkwatulendo koko ifona pesa wa mukana moko na komi surtout connaître sur Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu a commis pris en otage na bangunza. Na bangunza parce qu'en réalité Mfumu Kimbangu n'a pas eu le temps de travailler mais ba kokaki ko supporter yete même à travailler, on n'a même pas le message de Mfumu Kimbangu. Personne ne peut prétendre na mokido que Mfumu Kimbangu alobaki nini. Enseignement Mfumu Kimbangu ezali wapi, ça n'existe pas. Parce qu'il a créé maintenant. Non créé. Donc il a eu moins d'un trimestre pour travailler. Aujourd'hui pour Mfumu Kimbangu ezali la prophétie de Mbanza Sanda. Parce que là il y a bandi Mosala azala qui na deux secrétaires Nzungu na Finangani. Babandaki kokoma bindela bakangi biloko wana ezala na Vatican. On ne connaît rien. 3 mois au Mfumu Kimbangu asali. Alors Yamboke Morel akangaye Mfumu Kimbangu na matin na mboka moko kumbu Mbanza Nsanda abimi abani kopesa prophétie tout un programme oyo mukili na biso ya Afrique ekotambola et particulièrement RDC. Mais lelo prophétie wana ezali claire na kotindela yango koko. La prophétie est claire elobi ke tango ekozala ebele le premier président des premières décennies surtout bakosala na ngambo ya mindele. Bakozala la chose de l'homme blanc. Bango nyonso, les présidents des premières décennies désordre ekozala. Bato babanda kokima Afrique babanda okende na poto. Ebele bakozonga bibembe. Na temps ya président Kabila. Est-ce que makambo wana ezalaka to ezalaki. Donc il est clairement voilà. Donc il est établi que le président Kabila Azali parmi les premiers présidents là. Et moi ça m'a étonné Kokonangai de voir que bakende kolobani yenen kwatulelo parce que président Kabila to akuta naka nabato parce que nebi kena libota na ibazola na biso tenge tozolo basiko. Président Kabila za mutu alotaka. Bakosi yeke yende nkwatulendo eki nkwatulendo. Mfumu Kimbangu kaka na kati ya prophétie wana alobi il va s'écouler une longue période oyo moto muindo akosenga aye babunzambe na ye soki abandi ko yekola bonzambe na ye ndesiko ako acquérir l'indépendance matérielle c'est-à-dire abanda komisale la biloko oyo ye mokazali na yango posa donc akobanda ko importer surtout abanda ko inventer. Alors quand Motomodo commencera à inventer, c'est alors que Tokotinda longi aya kotangisa vraiment bonzambe ope aya kokoma livre sacré. So kasilisi kokoma livre sacré ya biso baindo, c'est alors que nkwatulendo, une sorte de Constantin le Grand, moto akoya kovandisa la spiritualité africaine akoya. Mais avant que mutuana aya, il faut nano longi aya, il faut motomondo abanda déjà kokoma na niveau ya ko inventer, il faut siko tozo appel livre sacré. C'est alors que nkwatulendo akoya, nkwatulendo wana kozala ye moko Mfumu Kimbangu. Je serai moi-même le représentant de ces grands rois. Ça c'est la prophétie de Mbanza Sanda.
il y a des gens qui s'improvisent. Kengande Nkwatulendo. Oh, alors, na minute ya lelo, Président Kabila a croire yende Nkwatulendo wana, le grand roi, Oyo Sengeli, a même à Congo, na indépendance totale, c'est-à-dire indépendance spirituelle, indépendance politique et l'indépendance scientifique. Balani batali se makambo wana bangunza. Oyo bazali ba flatteur. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Oh ouais. Et alors le président Kabila, pas seulement les Ngouza, les pasteurs aussi, parce qu'il y a aussi la part de l'église qui manque dans ces histoires-là. Alors, si le président Kabila a croire à ses retours, parce que basi bayebisie batu oyo soi-disant bazali na molimo ya mfumu Kimbangu bayebisie bongo. Nde yango omoni asali o ba déclaration. Alors qu'est-ce que nous disons? Tozolo ba na président Kabila Kabange so kazola na biso ki pe libota na ezolanda. Dieu se cache parfois dans la pauvreté. Tu comprends, hein? Dieu se cache parfois dans le nuage. Et si Kanzambe abota maka a se manifestaka okoki kondimate. Tous les grands prophètes qui sont passés, bazala qui n'est l'autre côté. Jésus-Christ lui-même, il est né dans une porcherie. Prophète Muhammad azala qui va permettre un terre maintenant le banine ceux qui n'a lobi Mario Mabe parce que azala qui pauvre ya makasi azwa qui moi si moko ya homme da femme d'affaires femme Khadija babalani ye pour que Khadija asalisa na mbongo ou ye commissie le grand prophète arabe parce que Allah azala qui na moyen te apesa mbongo boy il fallait alors ndeto zoloba na libota ya Kabila Kabange. Donc nous on n'a pas de raison mbongo na ye, on n'a pas besoin de ça parce que natango pe azali ko sala mosala et bibato azali ko pesa mbongo. Nous on ne vient pas ici comme des aigris se venger. Non, mais on veut restituer la vérité que c'est un grand chef d'état oyo asali oyo asalaki oko changer nga yango te. Mais natan oyo tozana yango un alongola na mutu na ye kazan Nkwatulendo. Des courtisans qui le trompent. Pourquoi? Tant il y a Swahili Eleki. Tant il y a Baswahili Eleki et comme tant il y a Baluba. Si il y a un mandat spirituel, au biso, tozali kosenga ke bakoko ba diminuer yango. Parce que kozala moi passi que tribu moko est dirigé na mandat au bango ba parce que en réalité le mandat spirituel c'est 30 ans. Boko nangai. Pona royauté moko. Mais ekosimba te. Mobutu Simba asali yango, il a mené le pays dans le merde, dans la merde. Alors maintenant, nous bango baye, biso toujours senga bakoko siko ke ba pesa au moins 15 ans. Vous savez comprendre? 15 ans communauté ezui au mosusu pour que permettre moto soko zali na bomo. Ils ont la possibilité, il y a comme on a deux royautés gérées ou quand même pas 3 royautés, 15, ça fait 45. Même plus 15, ça fait 65. Donc c'est possible, on a toutes les 4 royautés. Mais c'est comme ça que tu as Mokilia Molimo, Balongo la 30 ans. Et bateau Bazoko, ça est, Bayebi Makamboana. Mais pour des. Et puis, en tout cas, l'argent corrompt. Et donc, Ezali Bongo. Alors, leur bateau, Bisaye Bongo, Yemokaza a sa confiance na ye moko po omoni koko na butu tolotaka mais bato yo kolota na butu na moi oko reconnaître pe bango facilement te ngai na sengi na Kabila Kabange boye azonga na tombo ya papa na ye akende koserekeir kuna bayebisa ye est-ce que akozonga ou pas parce que na yebisi que soki ya sali erreur que aluka azonga na ye na bato bazo kosa ye. Je peux rappeler aussi, ma chrétien, sur ma côté, trouver que Saoul, tant que ça ne va pas, il est allé kozwa information na mutu akufaka la babengi Samuel. Aleki à travers bakoko, Samuel a lobby, bon continuer ici. Et puis il a tenté de forcer, ça n'a pas. La spiritualité est net. Maintenant, nous avons un exemple au Persiwana. Donc, to komi na point wana président Kabila Kabange. Nazo senga vraiment na bande konaye. Osali oyo osali sikoyo ekomi tant mosusu. Et puis après makambo oyo ndenge zo ya ezali
toute une autre, ça ne serait plus la royauté de Baswahili. Natango mokili ningani awa, bazo kanisela même yo mabe, avion ekwe, balobite, c'est suspect. Mindele siko balingi ba tout anisayo, nande konayo ketala Tshisekedi Tshilombo, faites attention à mais natango wana olie ko gérer ba makambo wana, na bolamu oyo sali na mboka oyo. Ok, plutôt qu'annoncer votre retour à travers les chadari, les courtisans. Donc, est-ce que vous imaginez et là qu'on nous a dit que ça là? Non, là, grand maître, zongelango bien, voilà. Pendant que le monde soupçonne que le crash c'est l'œuvre des FCC avec Kabila, voilà. C'est le moment où Chadari lui sort pour dire que Kabila va revenir. C'est là où Azako tissé. Donc, c'est très grave. C'est très grave avec les courtisans. C'est très grave avec les courtisans aveugles qui n'ont aucun contact avec leur espace invisible. C'est très dangereux pour un homme. Parce que Koko, Tokoki Koleka on la télévision to milakisa ba niveau spirituel, ce n'est pas ça. Ça c'est l'œuvre des pasteurs. Mais nakoki kozala un peu indiscret. Bako na mokila molimo bakolimbi sangai. 2 jours avant Laurent Désiré Kabila akufa. 2 jours avant akufa pete azonga na mokili ya bakoko. Aye kosenga lisungi ya royauté na biso. Aye epa inanga koko, je te dis et je vois cette vision comme hier. Na le kisaye pon oyo zo mema na royauté na ngai. Na bloqué nango yo koleka wate. Akufa 2 jours après na même tenue oyo ngai na etozo ça la discussion. Akufa na cette tenue là. Tu vois? Alors, pendant ni balakisaki. Bakoko balaki. Ngana zo mituna mona na ya sali n'importe qui te akamba kimboko mais atuna mokili ya molimo balakisa ye soki ya koki kozonga soso mokonzi na kati ya mboko pourquoi pona nini bolei botikanano. Alors koko le grand danger c'est quoi? Ndeko na ngai Bemba, comment on l'appelle pour ngana kobenga yeba Jean-Pierre wana te Gombo, Bemba Gombo. Voilà. Bemba Gombo atiki. Nabi pona nini azolo baloba te mais ça signifie que atika parce que le système est rotatif. Bango nyonso baleka. Basala, ba comprendre que ba komi ba Tshisekedi. Je vais m'expliquer. On moni le bangala balongo na pouvoir. Tshisekedi Etienne a sali opposition atikala koliate a enrichir kakabato parce que na mokili ya molimo après le bangala ce n'était pas les baluba, ils pouvaient beau crier akokaki kozwa yango te parce que ezalaki le Bangala Abaswahili. Bangala Abaswahili. Donc il fallait crier et loko tende kana biso saka wana na ibisa kyoka kulungwa tete siko tito sili semission de ya kulungwa moni azalika kawana ayekolanda makambo oyo yangwana likambwana na veranda wana tango tosalaki prière na batona bengaki na lebi boyemba na ndenge ya bokoko Maweja Nangila Nzambe, Pungutulendo, moi j'aime les gens qui chantent comme ça, je n'aime pas Batralala. Voilà. Ndesika na monaka, na lobité, je viens de trouver une autre prophétie, Balobi, Tshisekedi le père Kotika là jamais comme président de la République. Ndesika na monaka pe que Balouba va kokufa, ti 1 mois après Kamwena Sapo eye. Donc c'était pour corroborer. Exactement. Voilà. Donc c'est pour dire que ça la moi passé et pas Batmous pour la vérité. Nous avons un autre Tshisekedi ici. C'est Bemba Gombo. Vous savez comprendre Bemba Gombo qu'on va pouvoir awate. Mais lui il rêve ça. Il rêve ça. Comme papa Etienne Azakina. Azakina, vous savez comprendre à cause va pouvoir. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Parce que ce n'est pas le tour de Bangala. OK, ça dit qu'après tour il y a Baluba Awa. Bakongo. Compteur à 0, Bakongo. C'est pourquoi tu ne sais pas à Fayoulou. Parce que Bakongo a commis 2 parties. Congo d'Antoti là, na Congo d'Ia Kwimba. Et ça vous boit 5 ans. C'est que Congo d'Ia Kwimba, donc côté à moi, l'Ikolo, il y a Bandung. Martin Fayoulou a eu au bon moment, avant d'agner. Donc, je ne dis pas qu'il y a un moto à Koleka. Donc, Batu ya Bandundu, va s'apprêter. Mais baloba mingite. Alors, si quoi n'était ni abisso Équateur, il faut oser la nano pouvoir elongwa eya. Est-ce que tu comprends? Et puis l'air ekoya et kozala ndenge ni koko nangai. Le pouvoir l'élection et ça le makana mokili ya molimo. Neti ndenge Tshisekedi Tshilombo azawana. Ba kosala ba élection. Ezali
Balulua, Baluba, Bakanyoka, Babinji, je crois que ce sont les 4, il y a Grand Kassa Ikuna. Luba, Kanyoka, voilà. Basonge, voilà. Kanyoka, Basonge, Balimbi Sangaï, ce sont des grandes tribus là. Alors, c'est quoi l'élection et Kosa le Makuna? Na 15 ans, au Kosa Landing, ce qui va communiquer 2 présidents. Encore une précision, Batetela Bazalaka, Anamongo. Anamongo, c'est ça. Donc, Bangala, voilà. C'est ça. Ah, vous êtes un grand élève, vous comprenez Makamwango, Balamoko. Alors, c'est quoi? Batete basana Grand Kassa était basaba ana mongo donc banananga donc ça ba mongo la tribu alors sikoyo na 15 ans on a pas besoin de 5 à la 15 ans na mukila muno balbaka 30 ans yango mubutu aliaka alors sikoyo ce que sali ke balia bakoko ba okeli biso sali ke balia 15 ans par exemple bakoki koloba bo balulua Tshisekedi Tshilombo yo za luba. Allez, soit par exemple 10 ans, 5 ans monsieur soane zalini to pesa para ba songe. Vous savez comprendre eh batambu Eliezer wana. Donc allez, binope bozwa allez, ceux qui 15 ans wane ki ba kozela lisusu 15 ans mosusu. Alors les 15 ans wane koya baluba bakolia lisusu te baluki bakanyoka na 5 ans ya ba songe etikalaki ezo kendeke bongo. Alors neti biso lelo Équateur Bangala, Nord Balié Etikali Sud. On se comprend. Azo rêvé. Donc, Azo rêvé, Bazo comprend des chrétiens qui ne comprennent. Et ils nous prennent pour des petits aventuriers. Mais c'est quand Azo le Banaboketu, première émission, tout ça là qui m'a dit. Ponanini Boketu Wayambo. Ponanini Boketu Wayambo. Nous, on est en train de négocier avec Tshilombo Tshisekedi ici au Zonga. Okozonga Awa. Ce qui Tshilombo Tshisekedi alobi abomayo abomande biso mais je sais que azali mobomité on négocie ozonga tika makambo wana bokechi wa yambo tika parce que après Congo ekozala biso ozali jeune bana na ope bazali wana ekoki kokuta yo voilà donc ezana bato bako okosala ta ndenge nini na kopesa exemple wana yandiko nanga Bemba akozwa te parce qu'il faut rotation wana esalema motolokola ndeko Kabila Kabange ça c'est une rêverie de mauvais goût. Ça c'est une rêverie à moins que les ancêtres n'existent pas. Donc eza pas si peu maman on est en train de subir ce système rotatif ye bao bazo faire rêver Kabila babosani loko moko so Kabila zana makasi ya kozala bambula wana na vina atondi sango. C'est-à-dire baluba il faut bakende. Bakongo baya. Bangala baya. Bongo ne yazo possibilité voilà. Auzana nambula. Faites ça la calcul. Baluba boti ko banda 15 ans na bango kokina noté. Bakongo baya. Voilà encore que bakoko bayo ke la biso ke balongola mana ya 30 ans. Kati ya kaka 15 ans ya Bakongo, 30 ans. Bangala baya. 15 ans, il y a Bangala, 45 ans, après Baswaï Dibaya. Alors, le président Kabila n'a Yango, plus de 50 ans, je crois. Donc, à cause de la, déjà, à comme il a 100 ans, fatigué, encore qu'il faut à Koya à récupérer. Encore qu'il faut la sur ce qui n'a pas voilà. Donc, tu vois, donc, nyon surtout wana, Bangunza Mosusu, Baye Biango. Batu ebele pe bayi makambo wana, mais ezali pas c'est pas. Si je comprends bien, ba vérité oyo kozwa wana moment ya 60 soko zalaka déjà ozana ajoyo possibilité lingaki ezala koyebisa Lumumba kosala trouble te kaka savu bakenda tango akosilisa boyokana libela awa yona Mobutu po bazali na kote ya Bangala na tribu munene ana mongo bongo exactement koko exactement yango tozoluka espace epa ya bino bandeko bozo kamba mboka ba pasteur tala boli ya mbongo na bino ndenge bokendeke kosenga bambongo kuescroquer bakunzi ya mboka bolia mais boti que la biso ne fût que couloir ya conseil parce que en réalité yesu na bino wana kutu azalate c'est de l'escroquerie au mindele bayaki ko dominer biso mindele ba memeli soki mindele baye baka que yesu azali ya solo pe akoki kosunga biso bakokaki jamais ba memela biso ye pambate bango bayaki n'esprit ba dominer biso biso to sala baumbu na bango to sala la bango yo moni ke okay ko kanga muto onyokola ye akomeloko na yo et au même moment on la qui la voie de la justice
Non, ou alors oye na ndenge ya bosolo bo coopérer wana okoki kolakisa justice mais sokoye ke o dominer ye o spolier ye o exploiter ye okoki jamais comme la justice. Donc mundele ayebi ke ayaki kokosa biso. Papa mama ofandi na Royaume-Uni topé aux Zalandeko na Londres. Pesa sango ya agence de prêt ya ba professionnel yango oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa toza sur quartier Kimbangu croisement Elengesa makanzu na rez-de-chaussée ya immeuble Jimbo commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre pona kozwa biloko kotinda na Kinshasa kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki ekomi pe bameli. Yo ozana nord to sud ya Angleterre benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Cafrex est en Angleterre ti na Écosse. Cafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.cafrex.com. Cafrex, au-delà de la satisfaction.